Quand la personne a un message sur ma cambotali préservatif. Et c'est là qui pendant la nuit, na lali, quand la zo fungolanga misu na kati ya mai, biso tremi pembene balé na kati ya mai quand la zo fungolanga. Na zo mona batu balati ba kagoul do balati ba robe moko na chapeau na ngoza ko ba kagoul na balata ki bamba noir et puis ezangi na ba tache ya misu donc ba dessin ba dessiner ya misu milonga ba tonne ba ndaki ko mona na te ba tonne ba zoki no gocha ba bassin minene na se ya mboa na lobaki na mona ka mboa ya munene makashi mboa wana zalaki munene tellement et arrose la même ata ba 5 mètres et azalaki vraiment ngambe ezalaki démon incarné na kati ya mboa kona mona ki ba carton embelé bazozwa mafuta ozo uta na kati ya mabele ya mboa bazozwa mafuta na seringue donc ceux qui bazozwa mafuta na seringue ba bendi yango ba kotonga na kati ya préservatif mafuta o bomona na kati ya préservatif tant mobala zoninga ala ta préservatif o sala ka mo muselwana eza mafuta o euti na kati ya mabele ya mboa donc euti na kati ya démon que ça permet na diable de contrôler vie na yo mafuta na sikonde bazozwa kango batongo bilongi na bango basipa ba kagul yango pesa na ba dessin ya misu lisu ndenge zalaka na pyramide uniforme o ba sataniste on a balataka pona kosala ni préservatif batombo ozomona mingi lelo mingi kotiba o kotiba tukuna la plupart avant Covid des rapports sexuels. Rapport sexuel de mariage au sumuka des fois au sumuki na nzoto au sumuki pe na molimbo. Eza modi mwana mwana bolumbu atato akoko botaye. Il y a des filles là zone di $100 mais moyena bolumbu papa wana. Ce que moni bazozo siko bolumbu ba yenango na réseaux sociaux. To ba yenango na lieu public pour juste epangola batu te pour emodire batu. Tango mafuta na zo toucher nzoto moi c'est zo memani na nzoto moi c'est zo même ba règle douloureuse. Il y a des convénients même si comme il muto zo comprendre muto zo mona cycle comme raté. La règle Canada, oyo cycle n'a raté comme une date oyo. Si qu'on déblaquer plus loin, bah qu'est-ce qu'on sale là, bah préservatif ya bana basi. Na bit moko pour na ko détruire, pour na ko faciliter impudicité to ekobo. Donc bah préservatif wana et comment ya bana basi pour bana basi bala tabasa les kobo mais moyena moi mafuta moko. Shalom, shalom peuple de partout, vous qui suivez cette grande émission La Vérité Chrétienne avec Yves Ipan, tous directeur des infos, la Fureur de vaincre la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo DSA 43 et pourquoi pas de votre grande émission La Vérité Chrétienne. Voilà, nous sommes déjà avec le pasteur Israël Nash, avec lui, tu vas vous partager mais ça c'est une jambe pour na chrétien nous surtout bota la biso à ce moment. Voilà l'homme de Dieu de question moté papa aussi corps de Christ Mobimba et tonga orphelin na biso oyo tozoboko la plus de 30 enfants déjà oyo nzamba pesi comme ndaka pour que o zalana bana wana bien bana baza bien accord de Christ c'est bien ça peut na Congo ça peut na partout il y a partout dans le monde France États-Unis accord de Christ c'est allé nous sommes un dans les seigneurs pour na bana yo orphelinat Jésus mon papa baza bien le 4 awa baronyos donc bazo tanga baza 28 des bazo en classe donc bana baza bien on va profiter pe na occasion o ba nyos baki basonga biso na ba bic ba cahier ba salisa biso ba uniforme parce que na seleli bango rentrer nyos te ba miso bazangi ba sapato makolo. Merci pour na papa Alimi Mungala, merci pour na papa JF Ifonge, merci pour na frère Armando, merci pour na frère William. Bazolo ba quand même quelque chose pour na orphelinat de façon que Tanguy a pécité. Nani? Frère Tanguy ya da soyogi papa Alimi Mungala. Non frère Tanguy. Frère Tanguy, il faut zanga on a te soyogi frère JF Ifonge. Frère Tanguy, non, frère Tanguy n'a azangi pété. Frère Tanguy a salipé déjà quelque chose. Merci na frère Tanguy, merci na papa Nabiso JF, merci na papa Nabiso Alimia, merci na frère William, merci na papa Armando. Il y a quand même bateau baza chéri, ce que moi il va me côté ici, c'est qui est vraiment chéri Ezali. Bah l'ensemble qui appelle tout monde quand même va retomber mon bon comme ça ban mon anaki mon bon ya conseil là bas moi rentrer magé ko quitter et mon anaki c'est grâce à bango to zaki pe na banyongo ya futa loyer et permettre biso quand même to futa donc bana 28 bazo zonga classe mais tout ça il bango rentrer ñu sauter parce que belo mon souhait ko quitter merci pour la bande ñu sauter ba aussi mama basara quelque chose pour na bana ya orphelinat Jésus et mon papa. Voilà, il ne faut pas rater cette occasion hein? Donc occasion ngo ya ko sunga bana oyo baza ba orphelin. Mbongo kabela l'autre là, c'est au péché mpanzo
va t'aider autrement aussi. Voilà. L'homme de Dieu le semble pour que tu aies la sigine à l'élo. Oui, Zambé, tout ce qui est convenable entre tes messieurs, peuple no bas à la édifier, peut bénir, bas à la révéler un message au Pessinga encore une fois de plus pour la montée des préservatifs. Ta commission, na combo na yesu de le bibongo. Amen. Amen. Voilà. Merci l'homme de Dieu. Oui, papa. Israël Nash, moi, je le belé. Oui, Nazali. Oui, Nazali, Moussala Tata, ils ont permis de bisoter souvent ici en photos à la concentrer. Dans Moussalo, tous allez, mais bandekopé, baebi, tous allez, toko les qualités, ce qui message à opé, c'est ça. Le roi message est mon année, il y a un moment où ce peu message, ni le message, et ils ont bon mabato, et ils ont la cimetière et belé, message, on a opé ça, et on révélé, bango qui bat belé, bah, au côté batombo, via bato belé, ils ont comme réduit pour un message, on a appelé ça, et ils ont pour la maladie balé, qu'on a tchaking à la moté, mana bande la message, mon papa Yves. Voilà, ça c'est bien, préservatif. Oui. Ndekalobi. Nami préservé, nami bombi, na kimi liwa, na kimi maladie, na kimi eloko moko songolo pakala. Mais nous avons pas ce message pour le préservatif. À l'obinin. Préservatif. Oui. Préservatif est un mot français. Mon tatou c'est préserver contre danger moroboy. Mon tatou c'est préserver contre maladie moroboy. Mais bah tu vas bosser la tête que monde visible autozomona est conduit dans monde invisible. Tu es protégé sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. Tu es livré. Voilà au problème isolé. Je pense que le premier message à m'embêter les préservatifs n'a pas été lango na chaîne Oyo. Ça fait déjà plus ou moins une année na ba mois. Na moment Covid les qui m'a cassé dans la période de Covid bene bandaka wana. Ça c'est vrai. Quand on appelle ça un message n'a pas ça si m'embêter les ba préservatif. Oyo ezaka quand même chaîne ngo susu yango na susu ko pesa parce que nkolo a tchenga na motema na mega susu ko interpeller ba nzambe si m'embêter les préservatif. Préservatif et bandit quand préservatif et comme une préservatif et bandit tango sida et bandit na zone qui n'a interpellé la tunion soba la nabiso partager vidéo au message tango sida et bandit sida comme ko boma batu batu ba comme ko kufa on dela remarqué que eza sida nde ba ki ko sala préservatif mais na moment sida bandi batu ebele bakufa ki na maladie sou ba aussi ko se souvenir na série ba mobutu wana sida zela ki makasi au moins na mutu so anya kufa tiki liste ki na yimaki na mobali o azana ngo to mobali so ki anga kufa atiki liste lokwa singa matembele ya bato bakolanda ye après liwana ya bato ya pesicida. Alors à l'époque, ça qui battu vraiment comme ça le rapport sexuel. Il fallait que nous conseille ça examen, mobile s'assurer que moi si azana sidate, moi si pas s'assurer que mobile azana sidate et après vous savez rapport sexuel. Alors tout quand même il y a une publicité et dit maintenant qui à l'époque diminuer bazo banga post sida ko mabango bando ko banga nzambete mais bando banga makambo etali sida. Alors na makambo etali rapport sexuel, ce que ça na mutazala na ba avantage mingi koleka des personnes au bazo pratiquer rapport sexuel et ça satana parce que la plupart des bateaux bazo kufa lelo la plupart des bateaux baza freiner lelo et ça la plupart des bateaux baningi zoto mingi et ko sala ekobo eza ko sala rapport sexuel en dehors ya mariage ekobo eza ko zala na basi belete to mibale belete ko eza ko sala ka rapport sexuel en dehors ya mariage bateau baza permis ko sala ekobo eza ka banyama mais pona mutu nzamba tia ba principe avant mobali toi avant moi ça mange ton mobali il faut babala na wana eza principe alors bato ba komi sur ça l'impudicité ko ça la ekobo et nanzela ekobo nde sida eyo ba bengi virus. Alors tant que virus est bato ba koma ki ko banga ko sala ka rapport sexuel pour sida ko boma bango. Alors diable azaki vraiment perda parce que to il y a impudicité qui à cause il y a masumo. Nde siko association des satanistes, nde association ya batabachan sokilt ba ki zo ba mesure ya ko sala biso préservatif na bandeli awa que préservatif idée nango esalami tango bato komi ko banga ko sala rapport sexuel pour sida comment ki ko bima donc idée ya ko sala préservatif et outil na sida tango sida zo bo mabato et bon nombre de gens sida basira mobutu batu bakufa na ba sida mutu pena moni sida mais atiki na lettre na bimaki na zizel et bimaki na mireille et batu bakomi ko landa lokwa singa matembele batu bakomi ko banga nzambete mais ko banga sida po bakoya ko kufa. Alors nde sikoyo
to impudicité et kitaki na loba ki pe na bandele apona yo moto ozana posa o saisir nga bien rapport sexuel ezalaka bénéfice à deux personnes ya monsi na mobali mais moto azo profiter nango mingi c'est diable sur le plan spirituel ne siko ba kuta siko idée ya kosala préservatif po banto ba continuer kosala impudicité comme il faut ba ba continuer kosala ekobo nenga baningi po lokwa ba no banga kokufa na sida nde to wana ya kosala impudicité kitaki ende kosala que ba kosala siko préservatif po ba to ba banga so le wate donc tango moto à l'aide préservatif en quelque sorte à cause de maladie de sida te ata mo ça zanango parce que préservatif wana ezo sécuriser idée préservatif dans lobby et outil pas ba sataniste ba o baza ba corps médical ba juité ko sala analyse inspirée par diable lui-même yango zo mona na ba année coulée na moment Covid tant Covid ezaki makasi ko la pesa un message sur makambo etali préservatif ezala ki pendant la nuit na lali ko la zo fungola nga misu na kati ya mai biso tremi pembene ebale na kati ya mai ko la zo fungola ngai na zo mona batu balati ba kagoul do balati ba robe moko na chapeau nango za ko ba kagoul na balata ki bamba noir et puis ezaki na ba tache ya misu donc ba dessin ba dessiner ya misu milonga batone bandaki ko komona na te batone bazoki negotia ba bassin minene na se ya mboa na lobaki na monaka mboa ya munene makashi mboa wana zalaki munene tellement et arose la même ata ba 5 mètres et azalaki vraiment ngambe ezalaki démon incarné na kati ya mboa wana za message na nga liboso na lobaki boye pe nazo continuer koloba idée ya kosala préservatif et bandi tango sida et komi alors to impudicité et kitaki to impudicité kitaki po bato bazo banga nzambe te po bato bazo banga sida alors tango bato basala ka impudicité mingi avantage ezalaka pas diable parce que ezala bato belé diable bato détruire na nzela ya nini ya rapport sexuel même ata Samson so ezala ki séduit akufa ki avata na ye eza à cause de sexe rapport sexuel à la sentiment des personnes mais bénéficiaire nango mingi ezalaka diable alors tango bato bakomo kufa na maladie à 4 lettres sida bato bakomo ko banga ba kufa na sida d'où avant na coucher na yo faut que nous sache ça test ya examen to ba soki réellement oza na sida so oza nango na coucher oza nango te to continuer ko ça la vie que to vraiment kitaki de bazala ki perdant c'est pour cela corps médical au bazar ba sataniste diable pese bango inspiration ba créer préservatif au ba bengi na kombo capoche bottine bazar comme bela pese bo batu ba banga susu le côté batu basala rapport sexuel comme il faut alors et comme eza nini ndelo ba kini bandele comme eza ko sala rapport sexuel en dehors ya mariage et comme eza réservé kaka pona banyama pona mutu vie eza accompagné na ba principe mutu avant mon nzoto moi si face la nini abala alors le quoi ba ngi mingi impudicité diable amoni kazala ki juste perdant ne ba ko sala préservatif pour atozono na sida sur na lati préservatif moyen na kufa exact ndesi comme kolo a ki repesa nga inspiration si maba makambo o etali préservatif comment bazwa ki idée ya ko sala ngozaki ba sataniste bazo ke no kotia ba bassin minene na se ya mboa ngo azalaki na forme moi shi donc azalaki démon azalaki incarné na kati ya mboa siko ba mafuta oyo ezobimaka na kati ya ba mabele ya mboa ezaki 4 bassins moko liboso moko na tima mafuta ezotanga nazomona soki bassin moko etondi namoni bazobimisa bapesi ba mesusu ba remplacer bassin mosusu siko namona ki ba carton ebele bazozwa mafuta oyo ezouta na kati ya mabele ya mbwa bazozwa mafuta na seringue donc soki bazwi mafuta na seringue babendi yango bakotinga na kati ya préservatif mafuta oyo bomona na kati ya préservatif tango mobali azoninga alata préservatif oyo esalaka mwa muselu wana eza mafuta oyo euti na kati ya mabele ya mbwa donc euti na kati ya démon oyo eza mafuta oyo euti na kati ya nani ya démon oyo alors tango mobali azo éjaculer directement mafuta wana siko ezosala dio na ba superme ya mwana mobali là siko ça permet na diable de contrôler vie na yo voilà alors si comme mafuta la tango zobi mais ça démon mais incarné na kata mbwa munene batie ba bassin na se ya tolo ya mbwa oyo mbwa ngo za mona mwasi forme ya mona mwasi ozo mitsa mafuta
mafuta na sikonde bazo zwaka ngo batongo bilongi na bango basipala ba kagul yango pesa na ba dessin ya misu lisu ndenge ezalaka na pyramide ndenge lisu ezalaka mais ça na préservatif monde bongo ezalaka lisu oui et ça uniforme oh ba sataniste on a balataka pona kosala ni préservatif donc c'est-à-dire c'était contrôle pour moto avoir contrôler faut amona donc signe ya misu on eza signe to bazo ebisa biso que j'étais contrôle dans mafuta oyo ezalaka na kati ya préservatif utaka na kata mabele mbwa utaka eza ya basi eza ya mibali eza oyo utaka na kata mabele ya mbwa alors tant mobali azosala rapport sexuel a éjaculé siko ezosala dio mafuta wana na sperme mobali e balani nde siko sali dio alors bato nyonso basala rapport sexuel bazana tendance ko sukolate po babwaka bazwaka mama baseni ni babwaki alors babwaka na kata chasser oyo eza préservatif alors chasser pour ici là et comme ma belle fait ça la plus ou moins 100 ans fait ça la 100 ans pour chasser pour la ma belle ici là à tout le temps chasser on a ezakaka diable pas continuer ko contrôler vie na yo super mais eza bon moto ngana auto za résultat ya ba super mais ya ba parents na biso parce que avec super mais ba koki ko sala ADN avec super mais ba ko sala ADN do super mais ça oyo uti kati no semence na yo voilà neti bana na yo soki ba ko sala bango ADN ba mona groupe makila na yo parce que oyo zo tambola na ba vel na bango eza makila na yo oyo uti na nini na super mais do super mais eza mutu mobimba yemoko alors nanzela shikoyo il y a ba désir sexuel nanzela ba posana chiko diable n'a trouvé malamu à manipuler ou bien à détruire ba tout voilà et c'est pour cela qu'on appelle ça qu'il y a eu vision oyo ya oyo lobela batu si makambo o étalu préservatif la préservatif tu et ça batu belé bazo yeba penza cause ya nini il y a préservatif et il y a pour préserver batute mais lui il y a pour bon bateau et bateau belé bazo perdre ba vie na ba on peut ba chance na bango à cause il y a préservatif on a première action ce qui dit comment contrôler donc tout le monde papa ce qui lelo ndego ami bombami ami batami à se préserver le préservatif ataza naïe chrétien ataza pasteur ataza chante de l'Éternel donc à kenega toujours na péché wana à kenega sous contrôle le diable encore la zopé sa message pour na bateau ba aussi la préservatif ba tia qualité il y a chrétien non ou bien non chrétien ba tia bateau nyonso ça c'est vrai donc ba tia bateau nyonso o bazo tomber na kata ba piège ya ba préservatif il y a aussi des serviteurs de Dieu au ba c'est la préservatif pour soi disant mon soeur imiter ba botan des autres été moni ba c'est la préservatif na ignorance il y a une bible zolo ba que mon peuple périt faute de connaissance Jérémie zolo ba Jérémie 33 Jérémie zolo ba bi invoque moi je te répondrai wana nzamba zo Jérémie je te montrer des choses cachées, des choses que toi tu ne connais pas. Voilà. Donc des fois, Zambia a révélé biso makambo et bomi batu pendant longtemps c'est mambotali préservatif. Ben papa, surtout toi les peu makambo ça un peu complexe hein. Oh, ndoko muso banga ça la préservatif pour éviter zem moko grossesse moko indésirable. Muso le bipono ki ma maladie, muso le binga ça yango no ça nanga te parce que yango ni protection nanga. Plus loin ndoko muso suko lobby à sali rapport sexuel après on a amélioré pilule pour que dans imiter quand on a payé sous ma baie si quand on permet de battre bota na bango battre ça na bango rapport na bango ça c'est sans protection ou bien tout ça la ndengeni pour ceux qui ont mis pilule ndokazu tonga il y a 5 ans à botate problème c'est un péché ba règle kanga minza matika ngobima donc n'ébutez tout ce wapi solution des remèdes des animes na bandeko tu ba mela ba pilule après rapport na bandeko ba pika bango pour que 5 ans azali sous émité tout ça ndenge mutungisi ya mutuna na yo eza comment déranger bato bazo bani ba osala te bato bazo bani ba osala te za bato balingi impudicité eza bato baningi ekobo bazana posa bazala libre ba jera ba message ba komenanga mabe na ba commentaire du tout to ba finga ngai bango balingi bazala libre siko na liberté bango baningi mais inconvénient ezali du lokwa nzamba ningaka pertita ningi bato atindi ba messager lokwa biso tu as copié sa message si makambo etali préservatif préservatif eza mo français dans le bac na débit ils ont préservé aux ba infection te tout sida te mais sur le plan spirituel aux a livré na débit émission dans le bac que monde physique ils ont conduit dans monde invisible ils ont conduit le monde alors tango chiko dans le bac a wasida et bande ko boma batu to
il y a impudicité et qui t'a qui pour battre bazo bang na bi étant dans mon sort dans ma sida diable azala qui perdant tant que mobile na moi si basala ka éco bon rapport sexuel ça sentiment ya des personnes mais bénéficiaires za la mingi satana et ça na mibali o abimina moi si le lobby ki ko peso simbate et ça pena mbaso abimina mibali lobby pena ki babela ndi rapport sexuel et ça tant que ça rapport sexuel de mariage o sumuka des fois o sumuki na nzoto o sumuki pena molimo la plupart ba pasteur nyo so makasho nzamba sala la ce qui va comment ça les comme par-ci par-là ngala to don wana et qui ta ça la constant na lobby li sou moi muke na ya munene za raté mais ba conséquences et ça différent la plupart ya basali ya nzambe to ba grand homme o ba se livre na bana basi sort na bango za la ramabe vous voyez sort na bango za la humiliation ya ngomoni même ata Samson akufaka avata na ye pour la makambo talibasi ba tombo ozo mona mingi lelo mingi kotiba o kotiba tukuna la plupart avant Covid des rapports sexuels. Ba fille belle ba Pedro et tol na bango suite ya rapport sexuel. Rapport sexuel est réservé pas nzambe pour na ba marié. Biso to comme nzambe ba rebelle. Bible ba nzamba zo regretter poani na kilaki mutu. Rapport sexuel to ekobo basali yango na lo ba ekobo basali yango pour na banyama. Mais pour na mutu principe. Cadeau ya malamu o cadeau ya malamu o moi ça ko pesa mobile na moment mariage. Eza ki bolengeli soit ki virginité na yende cadeau malamu oyo. Yango babengaka nuit de noces. OK. Omoni tango moi chalati voile mobile a joué kolonga ça juste symbole qu'il a découvrir yo sikoyo. Alors pour na bato baningi ekobo vivre awana oninga yo te po melaka na bière. Bière ngo pesi bengi muta ko benga. Alors ba ke abenga ningi nga ko sana mobile ça préservatif te. Obenga ngo préservatif oui mais sur le plan spirituel osa livré. Tango siko mobile azo ko éjaculer semence na ina loba ki na débit que mafuta obo mona na kati ya préservatif. Eza mafuta oyo uti na kati ya mabele ya démon. Batu o bazo ki idée au sala préservatif baza ba sataniste tango mobile a joué éjaculer dieu zo sala ma super ma mobile na mafuta on est ko permettre debla sani alandela et longo aliboso mobile azo comme la problème makamotali faiblesse sexuelle cela analyse natan oyo la plupart ya ba homme marié to ba célibataire baza na problème moko ya faiblesse sexuelle debla monique azo échoué moko so la moko azo ko rasuté alali ke ezo même ba divorce na kati mobile pour mobile azo ko kate on est longo aliboso balé moi ma foutre tant aux autres toucher aux autres moi si merci papa tant ma foutre les autres toucher aux autres moi c'est même manière dans les autres moi c'est même règle douloureuse il y a des convénients même si comme il muto comprendre muto zo mona ba cycle comme raté la règle Canada oyo cycle na ngata comme na date oyo et puis ba ko na règle douloureuse ba règle douloureuse moi pena moi si pena azo soir et puis ba miso zo même bango tina okindo robot que moi si pena que non avant ko tanda kwa libala bando robot era ko na kwa libala azobota te mona yakate ezadi ya ba manini ya ba oui le préservatif je connais blaquer plus loin ba qu'est-ce qu'on sale là ba préservatif ya bana basi pona bandeko habiter ba préservatif ya bana basi et comment na biti moko pona ko détruire pona ko faciliter impudicité to ekobo donc ba préservatif wana et comment ya bana basi po bana basi bala tabasa les kobo mais moyena moi mafuta moko et mafuta n'est juste pour na ko détruire voilà alors tango sikoyo mafuta wana ekomi diable monique à ser préservatif il faut accorder ça bato belé pour ça ya ekobo la ba décodeur nyoso boki ndotala otali easy otali canal plus et ça na chaîne moko batika juste pour na makambo ba film ba bengi ba film pornographique nidité za nini je pense na succès awa poto sala émission ya mokolo mosusu nidité eza sacré nidité o ba bengi na lingala bolumbu na lingala mosusu bêtise ba bengi ngo mutakala mutakala ezalaka sacré eza na ba partie o eza sacré pona moi chez zatolo pesa nzoto pesa fesse mobali pendenge moko mobali penza tolo mingi teme fesse na sexe ezesika nidité to lokumu ya mutu evandi ndozo remarquer na jardin de den tango mobali na mwasi ba se retrouver bolumbu ba ko comprendre que nidité na bango eza livré ba ke komi bomba na makasa bazui makasa ba miji piki tango nzamba bazui ko découvrir baza bolumbu nzamba za première couturier aosela bango bilama na poso banyamba po basa nini ba miji pa siko soki bolumbu ba balobaka ba mutu moko loba bi bolumbu ya papa ezali pamboli pour na mama malédiction pour na bana soki omoni bazozo siko bolumbu ba yenango na réseaux sociaux to ba yenango na lieu public pour juste epambola batu te pour maudire batu to ibi histoire à Noé ndenge nini suka lisolo ka metali nini bolumbu yango siko zo mona nini diable asali boy
à Sangisi ba okitriste la plupart des bateaux ba tourner ba film pornographique la plupart ba ba change au kilt et bandala ba mindele les ba ba kilt et ça maudit moi na mona bolumbu atato akoko botaye il y a des filles de la zone de $100 mais moyena bolumbu papa wana OK balobi supérieur des hommes maudit inférieur. Donc tant que papa s'est déshabillé à pêcher $100 et ça la malédiction oh et c'est yo ça le savoir juste comment on a kaka ba mikolo baloba ka mokolo mona loka po bible bi na tire enseigner biso ba mikolo ba bi mokolo mona loka ligorodo za mokolo ya bimaka makwanza te donc ba pêcher yo $100 mais ba longolo lo bilamba d'abord papa okoko bota yo alors eza interdit mona mona bolumbu atato ko jo bota ye la plupart ya bato batuna ba filme baza mikolo alongoli bilamba et puis la plupart ba si ba kufa muta oki posa ekobo ake ko se référer na mutakala ya mutu asa kufa imagine un peu et ça la babilo ko zo ma bato plus que COVID-19 Ezo kausa ba na piaka plus que COVID-19 et ça babilo ko zali concernant makamotali bolumbu bon ba musicien tozo mona na ba pasteur awa ya ba journaliste inconvénient pesali nazolo baboye la plupart basi nyonso abimana ba pasteur parce qu'on a problème mort ya obala kende ko tout même attend l'église pasteur nyonso ba mekaka ko sala et ko bona basali nzambe lelo basa na problème ma motel libala c'est 100% mosala nzambe za symbole la bénédiction mosala nzambe za symbole ya bénédiction tango zo longolo bilamba symbole wana zo baluke comme nini malédiction et ça la poste na bilomi balé et c'est la poste na yo yango tango bazo proposer pas serviteur de Dieu que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de te rendre quelque part. Je suis en français, na VIP. Yondimi. Azo ma vie na osa le savant na kombo adadi. Na zo biso vérité papa Yves. Ba babilo ko ba tu baninga te. Moni, babilo ko ba tu baninga te mais ça ba vérité ba tu ba. Alors siko na zo ninga to sala déjà mais mission c'est mambotali nibité. Bolumbu et me makanini na vie ya bato. Voilà. Mais avant tout tout yebana nous kasi ba mission tozo mona te. Ya papa na biso Michel Bakenda ba bi 3e vidéo sextape et bimiao. Ya ba sala nzam. To moni ngote mais tozo yoka ndeto yoki bon pour pe liboso to monaki ba vidéo ya ba artiste belé ba chrétienne aussi to yoko mona ya ba yembi ya donc ya mboka na biso pe musique profane to moni bango pe bimaki. To ba ndeko aza na 1000 chances mal plutôt j'allais dire mal chance ya kotala vidéo wana ya kokuta na vidéo wana azape na moi ma bimre ko ya mauvais sort moko malédiction moko ya pe na simana papa Yves na ba to sala émission concernant ngome ne natire biso ba kongole to ningi makama bolumbu mingi OK omoni ba okata bino rambo betikara ba jeune ba mena bombe betikara makambo tali bolumbu intéressant quand même ba congolais biloko oyo toleka na basere na biso ya 6e bamisu baosala barapport session na kata chantier eza presque la téléphone batino sur quoi bible bazosenga tindela ngango voilà ezo permettre mosusu atala ngo bongo po epesa pour ça asala masturbation soit mobali soit mwasi tango osala masturbation ozo permettre femme to mari de nuit aya mari de nuit azalaka na mbongo opesa mwasi te femme de nuit pas en bon on peut sa mobilité bon bazala kana butu donc ba même lo butu ko ka payer na vie et si ya ko sala ba masturbation on la pendant la nuit on ta bazo coucher yo to yo ozo coucher na nani na mona mais je ko ba tombo ka la musie poni no katiye ndoto a bien bongo voilà et des fois il y a des filles sous la mouti au monde même ata sous vêtement na ye et baby après quelque temps nuit ko moya na vie na ye voilà alors pour na bandeko yo lobi il y a notre frère Michel Bakenda na monité balobelaka makambo oyo omoni soki pe na moni na kobenga ndeko boyete o ezali na ngate ba no répondre neni ngala za mosantu bango baza basumu des fois batu baleka na télévision pour na reprocher banenga mosusu baka osama moko bango baza basantu mais o basalaka na nkuku to yebite ye ayo talesa bango baza batu mabe ngande mosantu donc na soki ndeko nga Bakenda soki na tshona ko so sala kyango nazana numéro ni na kobenge pembeni na talisa ye na ka payer mais ya kolobela ngo boye nazana ba respect mingi pour na yepo diffamation pe comment donc moi je ne peux pas faire ça donc na juste ko talisa bana nzambe to sala émission papa Yves concerné tali bolumbo mais dans un tali préservatif mon préservatif est moko français mais na kati ezo boma bato bazo yebate o la tango pesi mobali contre la tango mais tant mobali a joué éjaculé moi ma futa ne juyo eza la ben inconvénient zo mema ba perte ya cycle
Ils ont même mobile, faiblesse sexuelle. Pourtant, on pose déjà couple. Moi, c'est un mobile. Mobile, on a le côté pour l'attaquer préservatif. Au baillé. Mariage est belé, comme on a juste pour le sexe. Mariage est belé. Mais pour le Congolais, n'y a pas de bolumbu. Congolais, professionnel, on vend de la vidéo dans banda tongo tipo quoi congolais azamingi lié na ba anti-valeur talo quoi vidéo aussi qu'il ya première dame na maman parce qui me paye la bilo congolais ninga ya ngona ko vendre là ba bilo mo ndenge ngona il y a des filles ici na biso ya Kinshasa o cholo pena vidéo atikali ni a osenga bato ba s'abonner te congolais ko mi pesa corps esprit âme et puis déjà que j'ai des à la mokolo fiwana atika la bolumbu muto so mo Facebook à mikolo so mo jour na monyango ba asiatique plus ba mo sala ba vidéo imitation na Facebook alors baza exposé bana mike bazo mona papa ba ko donc voilà ça fait très mal donc invitons ya kotala katala ba bolumbu bato donc moi sinon moko c'est mieux otala ki oluka ya moi si oyobali donc moi si oyobali était en tout cas il faut pas faire ça c'est très mauvais. Il y a un jeune belé, toujours développé vraiment. Tu peux imaginer aux gens 50 ans, à ta terrain, dans le terrain c'est combien? C'est $1000. Mais aux gens ont été. Vie aux gens, il y a 5 pesanga, 4 langai, des fois, yiba. C'est pas bien. En résumé, bandeko ba maintenir nini ya mutuya numéro de téléphone prière na bandeko batika na via masturbation na bandeko bazana na kati ya bolumbu wana ya kokenda kada bolumbu wana kokenda ko futa ka mbongo na ba ciné pour bataka ba film pornographique ba o pe ba la la ratina et puis moko wa 2 heures ko na minga ba jindete 2 heures au moni ka na YouTube o sani na 2 heures du matin ba to ba la lime ya otala ka ba film ya babuzoba wana on a benga ngo et pesa ka posa pour que lobi aluka savon monganga voilà numéro de téléphone aussi prière pour na bandeko bala makamso ko na pour la mambotali bolumbu to nidité ezo ma malédiction pour la bato ba hôtel ba vidéo ya fait que le bolumbu et pesa bango ba désir sexuel o azana moi cité zo tindaye azwata mosusu savon acha et même déjà nekobo pour na mutu akanisi na mutu asali basali loko moko ba bino vers ekobo et impudicité eza moko ba biloko zo détruire batu pe ezo moma batu tant ozo cha savon to zo sala masturbation ozo benda directement femme de nuit to mari de nuit na vie na yo alors toza bana nzambe toza lié ya kopona na ina pesa numéro na biso ya téléphone d'abord na pesa adresse na biso ya Ophelina Jésus est mon papa Ophelina na biso eza na commune ya Kalamu na quartier Kauka toza na Bongolo wana tokangami na université Kimbangiste naza plus ou moins na 30 Ophelin oyo nazo bokola comme nango Ophelina Jésus est mon papa toza pe na page ya Facebook na biso sur beti Ophelina Jésus est mon papa au monde a coordonné biso nyonso ndenge bana bazali mutu nyonso balingi assister bana parce que 28 bazo bana classe les 4 awa olingi va assister bana au bengi biso oza pe na posa prière au bengi biso oza pe na poto zo ba détail awa au bengi biso mon numéro de téléphone est ali plus 243 89 72 32 229 on a lobby plus 243 89 72 32 229 Nzambalo la a Pambola Bino c'est bien moi votre humble serviteur pasteur Israël Nash et ciao.